beau s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations à artistes nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe o Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue ko sala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe ba yebi yote ba yeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu masiande na bonde boto qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme muibi c'est comme ndumba mais moto tolo na se ba se kaka été pour réponse na ye oyebite. Les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Nous voulons que cette parole amène une vie dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu nous connais, tu connais nos faiblesses. Ton amour a dépassé nos efforts de sainteté. Nous n'arrivons pas, nous cherchons, nous tombons et nous revenons toujours parce que tu es le meilleur bouclier qui peut nous défendre à tout le temps. Seigneur, je prie pour toute personne qui va regarder cette émission pendant les jours qu'il va passer. Après 2 mois, après 6 mois, après 1 année, après 10 ans, qu'une vie soit sauvée ici au Congo, en Europe, en Asie, partout ailleurs, parce que tu nous as promis, la parole ira jusqu'à les extrémités de la terre. La Bible ne peut pas arriver, mais la parole va arriver. Et ce que je vais parler aujourd'hui, je vais parler de ta part. Jésus, tu es la parole. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom là où vous êtes dans votre famille, shalom, bonjour, mbote, makamunyo so ya bolamu ya nzambe tata ezala partage na bino pe ya biso, nazo ndimete na ngolu na nzambe toza malamu epi boza malamu esika nini oyo bino bozali. Aujourd'hui je voulais juste parler d'une petite thème qui nous dérange, qui nous fait aussi du bien. La vraie conversion ou le meilleur rencontre ou une bonne rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne les appelle pas. Mokota kwekoye pa nzambe soki nzamba bengi yote. Ya malamu ezalaka nzambe abenga yo, ya kitoko ezalaka okutana na nzambe. E batu nyonso bakutana na nzambe vina bango etikala ndenge mokote. Nazomona lisolo ya Pierre. Pierre na Bible azo lobambisi. Toza na livre ya Matthieu chapitre 4 kokotanga ngo du début jusqu'à la fin. Nzamba sunga yo tanga liloba nzambe po maloba nzambe za très efficace. Na sepelaka na kobenga na Yesu. Et na sepelaka na maloba lobi, alobi viens tel que tu es. Nzamba zozela yo oyande ngoza. Azana besoin tika diamba te, azana besoin otika kindumba te, azana besoin otiko yozo kanisate et bongina onatika simana ya non, alobi viens tel que tu es. Pierre, il était là en train de pécher et cet homme de Galilée, Jésus de Nazareth, il est venu près de Pierre. Il a dit à Pierre, viens, suis-moi, je te ferai une pêcheur d'hommes. Pierre a kutani na Yesu. Yesu a bengiye. Pierre a landi Yesu. Atiki file, atiki mwasi, atiki bokilo, atiki nyonso oyo azalaki nango. Et Pierre a landi Yesu Masia. La vraie conversion, ezake mutu alandi Yesu Masia pesi ebomo inaye mobimba. Alobiete Yesu atambwisa ye, Yesu azala nzambe na ye, azala mokonzi na ye, de la même manière qu'on témoigne, qu'on confesse que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et lelo nazo mona nazo remarqué et lokomoko wana ezangai, je ne mets pas tout le monde dans un même panier. Ce que je vois à l'église aujourd'hui, ce que nous voyons à l'église aujourd'hui, ça nous pousse à poser des questions. Est-ce que nous sommes réellement de chrétiens? Est-ce que nous sommes réellement convertis? Le chrétien, en fait, c'est mon chrétien, et ça va pas traiter de bami pesa komboana.
Les gens, ils ont vu ce qu'ils étaient en train de faire. Ils lui ont qualifié. Non, 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 non. Réellement, Batu Oyo, Bazana Christ Katina Bango. Et puis, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Le vrai conversion. En fait, la vraie conversion, ils ont coupé sa vie na yo pananzam. Ils ont kotika yesu atambwisa yo. En fait, muto ya bongoli motema za suna vite de batumsu balobaka nga basakana kananga te soko mekingo ko yebanga te. Wana na kutani na nzambe te. Oya kutani na nzambe premièrement eloko to bungisa kaiza identité. Yango tala batumsu nde balobaka bato wana ya babinzambi anani abozolanda bango ba escroc wana. Nous n'avons plus l'identité parce que la personne que nous sommes en train de suivre, lui-même, il n'avait pas l'identité. Écoute, un jour, il a demandé aux disciples, les gens disent que je suis qui? Bamsou balobi oza Eli, bamsou balobi oza Boye, mais abalou qui parle bango tu ne bongo bino, bolobi nazanan. Je me rappelle un jour, enseignant na biso alobi à partir d'aujourd'hui, ceux qui boke ko lukana na ndako, botuna na suba kombote, ceux qui ko luka sereme, otuni mama mbote nazo luka mo santu aimé. Oyeba réponse nini oyo bako pesa yo. Mon santu aimé elingi ko lobate ke ozanga lisumu. Non, mon santu aimé ezola ki sa identité ozala ki nango liboso. Na oyo komi nango sika. Différence il faut ezala. Et différence wana eza yote motoko monango. Eza bato baza tout autour na yo bakomona balobi non. Cette femme, cet homme, il y a quelque chose qui na vie na ye. Je viens de parler avec un homme de Dieu il n'y a pas longtemps. Na yebisi na église. Eza na makamusu su photo traitango en dehors. Eza na makamusu photo poussango penza libanda. Il y a église photo traiter ango bien. Parce que yoka Bible lobby, Jésus a opé sa illustration à lobby. Le moissonneur a connu nkona na ye. Mais na butu pendant que y a lali, mongu na ye a côté si ivré. Ivré est commis na église, oyo ke non otali à gauche, otali à droite, ozo tout na yo moko, naza na église, to naza na église te. Naza tout autour na ba na nzambe, to naza tout autour na ba na nzambe te. Je veux que qu'on se raconte bien. Na ye ko juger motute. Na ye ka koyebisa ndeko moko ko sunga, mwasi moko ko sunga mobali moko, et que la vraie conversion existe. Yoka apôtre Paul, lui qui était Saul de Damas, akutani na nzambe na nzela ya Damas. Et misu na ye ekufi. Tangu aye ko mona, aye ko zwa misu asika, azui pe vi ya sika. Mutoyo abongwani, azana na biloko musu eza ya kala na nzoto na ye. Eko simba te akotambola bien te. Ezala makamsu na église, il faut to tia yango libanda. Omoni mutu moka lobaka bandoki, tong bayaka église bazora kindoki batiki libanda. Nandoki ato comprendre que l'église, moyena kota na kindoki, ezate bako bebisa yango. Mais lelo kindumba ekoti na kati église, lelo makamususu ekoti na kati église, ozotala yo moko za komituna, est-ce que naza na église to naza na église te? Na lingi mutu moko na tongo ya lelo na poko ya lelo na butu ya lelo na minuit ya lelo ayoka ngai ndenge nazoloba ayoka lolaka nango. En fait c'est juste cet cri o nazobelela epana bana nzambe. Nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Tokomi na tango yo Bible lobaki batu bakokoma lokoso ya mbongo. Bolamu ekokoma mabe. Batu bakozala susu na bolingo te. Et ceux qui m'ont luka mabe si la potokoma na malamu na ekopesa yo une mauvaise nouvelle. Ekosi la te. Tozo kende de pur en pur. Mais le temps est venu que le bleu doit faire la différence. Comment est-ce que Jésus a koloba? Bo alobi mukolo mwaso alobi botika ivré na bleu eko la place moko. Donc azala ki na capacité ya koyeba ke o eza bleu o eza ivré. Est-ce que ozali penza bleu ya solo? Ce que ozali bleu ya solo, tika la bleu ndengo ozali. Ce que ozali nkona ya malamu, tika la nkona ya malamu. Dans la Bible lobi na Matthieu chapitre 6 33 lobi cherchez premièrement le royaume des cieux
et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus de tout. Mais ce que j'ai remarqué, nous les chrétiens, comme les restes. En fait, chercher et rechercher, c'est deux choses différentes. Chercher est plus facile que rechercher. Rechercher, en fait, motoasi a zoa qui a bungisi, a bandi li susu ko luka. Et moto ndenge wana, akoko sala susu mbeba ya mabe. Yango moni moto abandai ko sakola, azo sakola makambo ya bien. Metangu vie et baby, prophétie et sili. Lokola prophétie et sili ya malamu, a rechercher encore prophétie, a keko kwea, a keko fuka mela Jézabel, et a komi ko prophétiser na ndenge ya mabe. Nazala makambo ebele akoloba, mais nayebi ke temps eko cannabis sauté. Mais la nayebi sande komoko. Vraie conversion, ce n'est pas ce que nous voyons dehors. La vraie conversion, ça commence au-dedans de la personne. Pierre avait compris, la personne que je racontais, il n'est pas comme tout le monde. Et Jésus a dit à Pierre, je te ferai le pécheur d'homme. Pierre était curieux. Moto ya bongwani ya solo, aza curieux ayeba, nini onzambe asalaka. Et tout témoignage, oyo mwana na nzambe azo vivre na vie na ye, eza prophétie pour nandeko mususu. Yoka Hébreux 12 elobi, nous au contraire, nous sommes environnés dans une grande nuée de témoins. Il y a des témoins qui s'est convertis réellement et ils ont venu en Christ et ils ont vécu des choses avec Dieu. Et ils nous témoignent que Dieu est capable de faire. Nalina ebisande komoko oko perdre elokote. Nyonso yozo luka nzamba zanango. Nyonso yoza na posa omona nzambe azanango. Batu nyonso batambola na nzambe. Batu nyonso nzamba pesa bango elaka bilaka ekokisama. Regarde quelqu'un comme Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, nzambe abengi. Alobi Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Oui, je vais sortir de mon pays, je vais sortir de ma patrie pour aller où? J'ai parlé avec une sœur à Zoïpsanga maman. So na bimi na ndaka mobali wana na kokende wapi na ebisi yo bima nani. Soko bimi nani. Nde ekoyeba place ni nzamba komema yo. Abraham n'a pas demandé à Dieu. Ozo kende nanga wapi. Or dans la famille d'Abraham il y avait quelque chose. Moto nyonso azalaki kobota na famille Abraham, na libota ya Terak, abandai kokufa. Le preuve né, toyebi Lot atikala orphelin, parce que tata na ya mekaki kobota. Na lingi na yebisa mutu moko, pardon, kolanda nzambe, eza masekite. Kotambola na nzambe, eza ya tantôt plutôt te. Kopesa vie epa ya nzambe, eza te lelo na pesi, lobi na kopesa te. Comme mélanger nzambe eza malamu te. Tout mona batu mususu nazo critiquer te na lobby. Azala qui chante un moment tout monde a commis pasteur. Ce qu'ils appellent naie gloire à Dieu. Mais ce qu'ils appellent naie te eza kaka alingi ko sala lokola batu nyonso basali. J'aime les disciples comment ils ont marché avec Jésus. Mutu na mutu atikali ne sika naie, mutu na mutu asali rôle naie. Et ce qui yo opesi vi na yo par nzambe. Et nzamba sali rôle na ye na kati na yo. Na lobi vi na yo kutikala lolenge moko te. Tala na solola ki na ndeko moko alobi naza na appel ya kokoma gouverneur. Na yebisi gloire à Dieu, mais tu es ancien à l'église. Oh Dieu m'a parlé na kokoma gouverneur ya ville ya Kinshasa. Na lobi OK. Mais bah ordonna yo comme ancien. Oui, Dieu t'a parlé. D'accord, nous allons prier. Mais ne mélange pas. Quand Dieu t'a donné cette vision, est-ce que nous avons fait sur précision? Parce que moto a fait sa vision, a fait sa provision. Les autres monde va te bénir, va quoi nanzela pour avoir vision, avoir la provision mais avoir les coquilles. Oh nanzela oyo, quand ça la lokola cheval te, zala lokola chameau. Je m'explique. Chameau lukaka mai libanda te. Chameau azalaka na mai na kati na ye. Soki atamboli amoni ke na kauki abendi mai na kati na ye. Mai eza liloba na nzambe. Soki oza na Yesu kati na ye,
Il y a un prophète qui m'a parlé, il m'a dit, écoute, j'aime ce que Josué a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Je voulais utiliser mon téléphone pour lire la Bible. Bible à papier. Oui, toujours la Bible à papier. Mais le col a ngote, le col a ko salela oyo. Mais eza vie na ngaite. Est-ce que naza ko se faire comprendre? Vie na ngai eza na tambola kana Bible na ngai. Mais le col a ngote, na monique oyo ko sunga nga le col eza liloba nzambe. Je vais m'expliquer par là. Ozo tambola na nzambe. Nzamba tieyo na nzela. Ça ne t'empêche pas que nzambe apesa yo vision mususu. Tala motolokola David. David était berger. Mais Dieu a vu le cœur de David. Qu'il est capable. Yakolanda lion, yakolanda ours pour aboto la brebis. Il y a d'autres choses que Dieu fait. Tanga komona motema na yo. Il y a une vraie conversion. David a battu la bampate, tata na ya zate, dans les secrets. Il y a une nzembo, ya cache-toi, bombana. Dieu prépare toujours les gens qui veulent élever. David a battu la bampate ya tata na ye. David a qui converti, na musala na ya zala qui fidèle. Oyebi conversion ezakaka koyamba Yesu mokontipe mobikisi. Avec la conversion, avec la parole de Dieu, okoya ko trouver na kati ya liloba na nzambe comment bato bazalaka hospitalier. Okoya ko trouver na kati ya liloba na nzambe comment bato baza fidèle na misala ya bato mususu. Bible lobi si tu es fidèle de travail d'autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Na kati ya liloba na nzambe okoya komona comment bato lokola ba Gédéon babunda bitumba te mais babenga bango ba vaillant héros parce que la parole de Dieu a la capacité, Jésus a la capacité de prendre l'indigent, de l'élever et de le faire asseoir avec les grands. Je parlais de David. David azako yemba na zamba, azako batela bibole ya tata na bango na zamba. Akoka ipe mukolo mususu alamuki bon matin alobi bo papa zate nazwi na ngai meme oyo na bomi yango na lambi na lia sali feti na ndenge na ye papa zate na ndimite soki David alobaki na papa na ye Isaïe que non, il y avait un lion qui était venu, il a attrapé un brebis et il est parti avec tata na bango akobeta ye. Mais Dieu a vu la fidélité qui était dans le cœur de David. Dieu a vu l'amour que David avait pour le brebis. La vraie conversion, c'est quand la personne tombe amoureuse de Jésus. Dans la mobile soka lingi mwasi, bakoko solo la pendant 3 heures du temps. Akoye bate que téléphone est chauffaka. Encore basunga biso bachela biso ba chargeur wana portable. Azu penda koti soki téléphone lingi kanga koti lito ye chauffé. Mais bolingo ya zanango pona mwasi ezo permettre ete téléphone ekatana na yebi na poto batomsu bazo abonnement ya téléphone ka po auto chalito lokola chelito il faut entretenir yango na lingi na loba la conversion ba entretenir kango comment? En lisant la parole de Dieu, en restant dans la présence de Dieu, en priant, en écoutant aussi les autres, mais pas n'importe qui. Oyo kabato amalamu au hébreu lobby environné de si grands nuées de témoins. Ba témoins au basali parcours dans Zambé. Ba témoins au ba leki na vallée de l'ombre de la mort. Et bomi bangote mais ba bimi pe balongi parce qu'ils ont trouvé une table dressée à leur goût. En fait, ma manière de parler c'est comme ça. S'il y avait un téléphone ouvert, on pouvait poser des questions, on pouvait se converser. Mais là, maintenant, je parle juste à quelqu'un. La vraie conversion, c'est abandonner sa vie dans la main de Dieu. La vraie conversion, c'est prendre son identité, remettre à Dieu, que Dieu me donne une autre identité. Pourquoi je dis cela? C'est soutenu par la parole de Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oyebi soko ça la mise à jour na téléphone. Mise à jour ekoko longolela yo biloko nyonso o eza ya mabe.
téléphone. C'est ça, devenir une nouvelle créature. Donner ta vie à Dieu et de lui dire, Seigneur, je n'ai plus l'identité. Donne-moi ton identité. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu t'appelles Saoul, mais moi, je t'appellerai Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Saul de Damas, qui est devenu aujourd'hui apôtre Paul, qu'on appelle apôtre de païens. Il était Saul, mais quand il a raconté Jésus, Jésus a changé son identité. Jacob qui a combattu avec Dieu, Jacob qui était un menteur, un hésitateur, Jacob qui était un fils que Dieu avait choisi depuis le ventre de sa mère. Mais Nassé na moyo alingaka zala déformé, mais un jour a eu grâce yako bunda na koloma solo na moto ya change akaba histoire à bout. Lui qui était Jacob, l'ange, il a combattu avec l'ange. L'ange lui a dit laisse-moi, je dois partir. L'aurore arrive. Jacob a dit non, on a eu occasion. Lelo, vraie conversion est au salama. Moto ya kutani na Yesu, aza na besoin vie na ye changer. Ako bunda na nzambe na liloba. Ako bunda na nzambe na libondeli. Tika na yebisa yo, na yo moko okoko changer comportement na yote. Na makasi ya nzoto okoko kate. Mais en restant dans la présence de Dieu, je crois dans une émission que je fais avec un homme de Dieu, le prophète, j'avais dit, j'ai bégayé quand je suis venu dans le Seigneur. Mais tant que je ne me suis même pas rendu compte. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu ne vas pas te rendre compte. C'est après, tu vas te retourner et tu te regarder et te dire, oh, oh, kakanga eme mayala, oui, ezangai. Oh, kakanga ne nazo tenir, oui, ezangai. Je parlais de David, le cœur de David. Dieu a vu le cœur de David. Et Dieu va te confier les choses que tu ne pensais pas. Dans la vraie conversion, Dieu va te qualifier et te ramener dans un endroit que tu ne vois pas et que tu ne connais pas. Lui qui connaît toutes choses, lui qui connaît ta destinée et le nombre de jours qui étaient destinés pour toi, pour vivre sur cette terre, a déjà été compté dans le livre de Psaumes maudits avant que tu sois né. Je crois que tu as été béni. Je parlais beaucoup, mais je parle paix. La vraie conversion. Je voulais dire à quelqu'un, ce matin, c'est à midi, ce soir, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, est-ce que tu peux faire cette prière derrière moi? Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. La Bible me dit, si vous écoutez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce matin ou ce soir, je voulais te donner ma vie. Je te remets ma vie entre tes saintes mains. Prends ma vie, marche avec moi. Donne-moi une identité qui va me présenter devant le Père. Que ton sang me couvre. Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Dirige-moi jusqu'à ce que quand la trompette sonnera, que je sois enlevé avec les saints. J'ai ainsi déclaré et je le crois dans mon cœur. Comme la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. Aujourd'hui, je reçois le salut dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que rien ne manque et que rien ne soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.